Cherango petit lelo yo na Congo précisément na Kinshasa aza réputé aza renommé ye mutu ya nini ba puissance ya bangenge ya somo et puis bazoba bazape ko croire que ba œuvre sala ya somo ba mususu même toza ko yoka na so ba kenda ki même ba sala ya nzambe ko solliciter même ba kachera OK la kisabiso nini ngenge na yo mutu ngo ce n'est pas que la kisaba ngemba yoka na ki même arrangement ka ile kana ring que ça va ngala ko matsongenge na ko tinelo muntu akoya wanetka mutu aliboma et puis tant comme on a yo la kiseka ka mouchoir ya bénédiction be obwakile ma ya bénédiction ba et puis ça nini akokoya ozaki 4e pasteur na église no wana okomi numéro 1 parce ba mamba wike frère pasteur XY ye muzana nguya ya nzambe nzoka ni akena ko s'arranger na équipe ya bato wana kebokende wana et puis tango akosala boye et puis yo lakisaka au nom de Jésus et puis mutonga ça ni akwei et puis tu vas continuer que ya ça dans un océan de regard de jugement perdu dans un cercle vicieux somba ba numéro wana me magité batunde yango baza ko bien ke o baya ko somba ayako baya ko zwa ngenge yango epana baya ko zwa magie yango epana mais au nom de Jésus naza ko loba na mutu asala ka biloko wana na bato basala ka soki ba ko confesser ba trick oyote population yo continue ko kosama enzela ya lola na bato boye esa nini ezalité parce que autant que soit puissance en Zambé pour sauver matériellement autant que soit puissance en Zambé pour dupliquer on a battu à mokili et puis battu mokili ba comme ko croire que yo ozana ngenge yango par arrangement de babiloko yango uti ko lobage Simon kwa bimpangula Simon le magicien atanta pe ko combiner magie na spiritualité et puis elakela babe mais ce que bato wana bazo sala biloko wana bale bambongo ti lelo basana kimia te bon bah oui qu'on a qui mate parce que bilia qui bon il faut coca bien malaki ne profite à rien parce que ba mati si kingenge ki pasteur na bango si base ya ba arrangement et puis pas la qui base na puissance pour limo santo biloko boy ezali ko leka na niveau ba chrétien makambo ya soni makamba soni oh pasteur on a komaka ka soyi ka alakso ka musapi au nom de Jésus ça nini okwei oh pasteur on a kutu mutali boma yaki na machette pour ça la nini et puis pasteur nous bakoka qui était kaka des pasteurs na biso wana kaka tanga yaika alobi ke alakisika musapi au nom de Jésus et puis mutaliboma ngo akitisi nini machette et puis amikitisi nzoka ne mutaliboma yango arrangement ya mbongo bapesa kina kachero na to yebiye batinyo bazo landa biso bakende ko yebisa ye ke secret na yo emonani kachero ngo se na kasa yango na mutu aucun jour atikali kozana ngenge na mabele oyo ya kokwesa mutu na ring aucun jour atia kozala ngenge ya kolamusa mutu na ring aucun jour atia kozapela ngenge ya kobimisa mutu michopo aucun jour atia kozala ngenge ya kotumba mutu na cercueil bomoni mutu aza kozika cercueil yango se nango binde ba wiko salela na yebi na ngate okoyi kozwa mutu aza na kati ya bokange na ring boye na cercueil mais cercueil yango na se wana ya ring mwa kwe moko eza nango ya kotoboka bokoti mutu nakata cercueil mais ye na kitine na se ya ring et puis bino bozwik cercueil yango boza ko kumba ona ba tozoke ne kotumba ye eza nango vide na kati tozoke ne kotumba ye puis tambo kene pe quelque part bosa nini botumbi yango et puis na kati batsaki soit ngulu moko boye michopo neza kozika après quelques minutes ambo kota na ring tata yango na kwa telebaki na ye to tumbi awa mesiko sa nini alamuki bitumba nane silite tozonga swap na ring ba numéro nyonso ba catcher nyonso Kongo basala mutu moko akenda ko toucher nganga moko na mabele pe apesa ye puissance ya ba mystique azalité tout catcher na Congo numéro nyonso sala na ring ya mystique ezalaki nini arrangement ya bato oyo basala biloko wana nde yango naza komona biso ba magie noire ba wana magie noire balakisa magie blanc non mystique nyonso moi na ring ya catch eza magie dans un océan de regard de jugement perdu dans un cercle vicieux blanc parce que ce sont des arrangements kaka basalaki mais siko ser nangai yebisa biso nina oyo bisiko na magie noire
Oh, magie noire kutu ko eloko na koloba busoba na kutana lukute tona na kati. Oh ya ba blanc kutu ko wana ba sali la connaissance na bango po ba se préparer ba tia boye libulu o foto to bora o ne so ba intelligence quand même ba so sali la. Oui. Mais oh ya ba noir wana en tout cas ça nango lukutana lukute tona na kati. Okoyoko mutu asaleki na ba kongwa komi mbara moko na Lubumbashi. Bo vérifier atate. Bo croire kaka. Bo croire kaka ke o ya solo asaleki ambara moko komi na Lubumbashi. Donc magie wana pende ça ezo sala. Nyonso ne sa ba mensonge na mensonge. Donc ce qui na comprendre comparaison ezali entre magie noire na magie blanc. Magie noire ezali magie par imagination et puis na buzoba na yo ba travailler na esprit na yo ke ndima kaka. Ata koko na lobike omonike ndenge na zabo na lalia wa na yo mtu zakomuna nzako la na sacha na poto sala nini ndima kaka wane magie noire. Magie noire eza biloko moko meme koko na me oyiko lobalete lokolo za ko bela yaka ko fiba makolo na ayo et puis au fibi yango po ni passer ba koko na ba indo donc bona ndaka ba pour que tu ne peux pas le croire c'est na ngatina 2010 autres zali ba indo ba komi korena ndenge moko makasi ke o ba koko na biso bazala ki wana soka azuka ka tija almeti tsafu ye wana akeba mindele kutu basala ba efra boete prouver biso ke ba koko na biso basala yango makanisi kaka bref sorcellerie. Magie noire ezali pire ya buzoba ya manque intelligence ya nini ya mutu. Oya mundele kutu magie blanc kutu ya mundele kutu akoyebisa yo tala mutu wana o to mona ki mwana mwasi akomi mwana mobali tala jeto sala ki to timola ki mwa carton o na se o mutu akoma ki mwana mobali tala to bomba ki aw wana moni ke mayele bimi wana bien sûr que oui. Oya bu noir magie noire wana buzoba tona na kati. Mais surtout ser na oyebi poni ba magie za suko renete ba magie blanc. C'est parce que miso mutu e fongwali mingi na niveau ba physique ba chimie parce que oyiko yana na carte par exemple zo bungisaka ba carte. Mais ba produit ezali siko ser na ngai soki na simbi ona maboko opesi ngai carte na simbi na compter ba carte na pesio carte bo simbi déjà na tâche moko boitanga na koya na tali boy na moyi na carte wana déjà na ba lunettes na nga na oyiko mona ba infrarouge ba bengango na oyi na ko mona ba tâche nyonso o bo sai nini o bo chaki et puis na koyeba ke yango yo carte ba sai nini ba sale laki. Donc magie est comme na osuko renete parce que biloko betali ba physique ba métamorphose ndenge na ndenge et comme tellement développé ba emaka oza komona ema tango bimaka na kala ba magie c'est boni ba sala ba trick na ba ema ba koyiko zo ballon kaka tennis oza komona ba tiango ema na kati et puis ba kena mire ba lexi électricité na mire ba pesi ballon ba mwana nyonsa mwasi aye abeti ballon na mire eko kangama mwana mbali soka beti eko koya oyebi ni basala ani atine kaka courant na se wana place nganga tele mnaka koyiko yeba secret na ete soki magicien bouton eza wana électricité amoni oza koya mwana mwasi alongo ilokolo na ye wapi na place ya bouton et puis otango ko bamba ballon ba esa nini ekangami soki mwana mbala ye wana aniati bouton wana na se et puis courant eleki na mire yo tango ko bamba ba ballon ezo ko kangama te bref. Tout ce qui est magie, c'est l'intelligence, ya babilo ko tali mingi physique. Na mayele na ya comment ko tromper présence ya batu. Oza ko comprendre. Bref, ndeko nyonso place ozaleli soki muta yebi soki magie ya solo na mokili ezali, yebi seke aucun jour vraie magie existe. Numéro nyonso magie. Magicien akabolaka jamais secret na ye. Secret na ye, mais siko ko foto bando telaka bango pe bamba magie blanc auto sto monde déjà. Oui, bah bando eza déjà basala déjà. Basala déjà que après scénario on eleki après scénario esili et puis ba laxi bino ndeni basala ki ba trick yango. Bien. Réseau to ko laxi ngo po batu ba ye ba ete makamuto bimisi awa eza ya lokuta te. O ba kati mutu pena na miso nzo ko mona ba kati toko laxa bino contre intelligence na ngoye ba koma basala ya parce ba banda ngo toza nango n'est-ce pas ezo teka maka partout ko yiko soma no yango laxa ba bato bazo mayele poko kosa mo to bato so baso kosa mamingi
Haleluya. Kindoki ezalaka te bandeko na bofungola misu. Kindoki makanisi ya pamba. Kabla yote na famille na yo. Bon ko négliger mama na yo te. Bible lobi respecter mama na poko na vie molai. Koyoka te ko bandoki basali boye mama na yo ndoki ale négliger mama na yo. Oza benite. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Tosilisi émission na biso concernant ki tika ete nzambe apambola yo na ba connaissance nyonse ba recherche na bino ba mama internationalement. Boti ko sala parce yo mtuza awa pona ko représenter ba mama activiste nyonse monde. Merci mingi na mama Nana Lukezo na Bruxelles yende muntu akabole biso ba milulu ebele o a permettre biso tozo ba milulu na ye ya banzembo ne alaka ya Jésus o mwende ngabinaka oh yeah ya kobine la Yesu vraiment tozali pe kopesa kwata vérité moko ko sleka le susu alléluia penda temple na neti komi ya suka penza ya suka sa vérité nyonso donc pasola nyonso wana do bakomi ko continue musala kitoko merci mingi mama Ani bye bye bye